mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Aujourd'hui, il y a des bangamino. Papa, suivre deux choses à la fois. 2 mètres. Tu as sangsate. Et là, tu as sangsate. bongo soki tozwi yango Tu as benginga na bifo prophète. Sous le bac, je ne pas couper. Je te jure et je te dis la vérité. Kimbuta, l'ongola ba foule. Et ça peut s'abuser ma boum. Fimi munene ba poto bozo monanga. Munene on a commis nango. Ils ont mis pepe ba foule. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Avec plaisir, on dit shalom, bonjour et bonsoir. Je vous, très chers fidèles, tous les spectateurs, tous les amoureux de Jésus-Christ, aussi ceux-là qui aiment le Nazaréen. J'ai dit bien les Nazaréens, les Nazaréens, surtout. Bisika Bozali, je vous fais des gros coucous, des gros bisous. En tout cas, je vous aime tous de l'amour du Christ. Toujours à mon poste, et comme dit Habakkuk, je suis à mon poste. La princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste dans cette émission Table Sainte, une émission pour les hommes de Dieu. C'est une émission dont nous partageons, nous discutons, nous étudions des thèmes très importants, très capitaux avec des hommes de Dieu pour vous bénir. Bien sûr, mais je rentre à la régie, prendre un élément si possible et on se retrouve tout juste après. Ok, nous sommes de retour sur ce plateau avec mon invité spécial du jour que j'aime bien de l'amour du Christ. Oya Benganga, la présidente du Parlement céleste. Député quoi? Papa, le pasteur, le prophète John Gefa, autrement dit, l'amour de Jésus-Christ. Shalom, bonjour pasteur. Shalom maman Tiffany. Kombo to pesi ode kombo mulimo. Ozali député dans le Parlement céleste parce que monde tout ça makamui balé tout ça dans monde physique dans monde spirituel mais député na yo bet sabatu di bakute ezali spirituel donc et puis tout le monde tout ça qui peut voter tout voter pour député ou présidente ou ya solo parce que nanzela na yo
vraiment nzambe bénir yo na musala munene ozosala na makanisi malamu na bandeko nyonso bazoza bilili malamu na Nazarien tika ete lipamboli ya moto na nzambe ekwela kati na yo osala mikolo ebele donc na kopesa yo ezali richesse te ezali bana te omela na mokili ebele so ça il en a 5 ans ezali don nzambe apesaka na moto et ezali 55 verset 11 Dieu accomplit les paroles de sa vérité okomona bakoko na surtout na bataille no ya ba rwandaise oyo taille sala rapenda omela mingi na kati ya mokili tika ete balandi biso nyonso bandeko ya poto bandeko ya Congo baimboka opi na bosa mbandaka te mboka na ngasika na ota boya mbandaka nzambe bino kuno pesa pe mbote na mnoka na mboka mino te ndiko ozobosa nango pesa ngo badenga bisusu idika mbandaka idika bonga angando iso bodi ba kino bodi ba congolais na pino mbote epele kombo Yesu Masia kina ete ngole Yesu Masia ede katerino na kombo Yesu Masia amen. Parce que mundela mama mundela bosa na poto te papa yo mona walo azo bosa na monoko na mama mutako sayote yo ka bota bandu nute ba swadi ba nini na sema na kipika monoko na bango ngana ko bosa l'Équatorien te na sako mwana pe mbandaka na kotika bango te parce que na ngombe kote mosumongo lo sako ikinyo bato mbandaka amen yango na ifoto pesa ka bango parce que idéologie congolais ya makila esali ba équatorien nyonso mwa te bazana batote basundola bango bana mubuta kufa oya biso moto musunani bemba bakanga moto musu atikali wanani kaka biso tikali mawana bango na zo pesa bango mbote parce que mboka bana nzambe pambola bango tosala bango longo parce que bosa la mundela bosa na poto te ngapi na bosa mboka na ngai te lire tozoki non dirait mission to ça encore tellement problème est nous sommes des combattants de Jésus oyebi kala na monde céleste yo za député présidente armée céleste ya député céleste obi nga colonel fou le côté à Jésus na armée on nga ko kanga batu nyonso ya mabe oyo ozomona ko kanga bango nyonso na life bani na okanga yo balobi si ezo circuler babengi nga babisi Tiffany keba la pasteur Ngefa mbeli à double tranchant soi-disant pasteur Ngefa corrompu et pas ya papa na biso nganda na habité pour nani maman nzambe pambola bato tu bazolo bakate yango oyebi jour mosusu yeso ya balate pour répondre non te mais et ça là qui on nini koyoka mais ça n'engage pas na moi na internet na moi na nini mama mota corrompu ta mona makolo mama ta motema yango mabe nanga mama ile na bino bobombaka na ba banque po ba mona carte mama pardon na compte bancaire te et cela kinga mabe et circuler ba corrompre ngai ngwanda $50,000 na somba ta kieti ya $3,000 de Roya wala tozo na eza bandele émission kitisa motema melama pio motema mena kitisa motema te parce que ba bête libanga ba tchaku ndeke ko sekate ozomona e bête ngai mena ebiti na te na lelo ko tembe unanga to yo kauka c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire l'affaire mais moi je ne connais pas l'affaire zango ba misia mokibala ne connaît pas demandez pas ngana ebi eloko te na kotuna pete parce que tali bango na bango ngana zue eloko ya mutu te na ebite j'ai dit j'ai conduit tozo que ça bale na C RDC na kati ya foot na CAN 2017 pasteur John Ngefa be pression bon be pression nga na lobaki mbali boso mama député na lobaki eloko ali boso na lobi na mboko eloko etiki kosangisa biso moko ezali église te ezali ba parti politique te ezali musique te ezali football oyo esangisi biso nyonso na Congo ezali bal yango na bal parti politique azalaka te l'église ezalaka te eloko moko ezalaka te récite na biso to sepeli biso so bato nzambe te posa na biso ezali nini mama Tiffany tozwa coupe oyo posa na biso ezali nini omoni lobi na tobosani banzala tobosani bapasi tobosani ke banzele kufa babimi na banzela to babimi na nzela me mabe bakuluna pe kwa mboka ya nzala babandi ko piye bato na boto c'est qui est faux ozomona esengo ezwaki biso nyonso mais sengo wana continuer te na suka ce que c'est normal les alibos ça ne peut continuer la politique et continuer pe na hôpital et continuer pe biloko nyonso po Congo ezali biso vraiment moto nyonso lobi oyo penza to laki na esengo mingi na likambo oyo équipe nationale biso ezo sala mais biso za simana yango et mabe nango ezali mokeni ngai na lobaka polele omoni to pesa équipe nationale babenga bango bokako swa bakende liboso mais na ko ebisa bango biti na premier match na deuxième match bafutaki bazaki na makasi te bazaki kilo basangisaka ba chef coutumier na likambo oyo etali mboka te
basangisaka bachef bazaka na eloko te soki bazali grave ndenge bitumba ezaka na este ezalaka wapi me batindaka banjoyi bakoboma bato kuna baya na eloko te ils ont brûlé les gens bachef coutumier ministre nazoloba na yo oyebi bible ezobisa biso na Somme 33 verset 12 elobi biso eloko moko awa elobi boye ere la nation dans l'éternel les rois hein tous esengo na mboko oyo nkolo azali comme roi oyo azokamba biso ezali nini nzambe azokamba biso ntango bino bozwi banzambe mosusu papa bachef coutumier bayei eloko nini bakoki koproduire na chef coutumier aproduire na mboka oyo nini oyebisanga eloko te eloko moko aproduire yango te chef coutumier atonga balabala nini eloko te bayaka na bambrouillement na bango satanique bambrouille yango mon équipe ya bien mais de Matthieu kilo ezali mpona nini mipepe ya mabe Matthieu 6:24 lobi on ne doit pas suivre des choses à la fois 2 mètres tokosangisa te eloko te esangisaka ebebaka alors quoi ministre pas reconnaître biso basali na nzambe tozobondela kati na yango tobimisaki bango tomoi na quart de finale tokoti awa léopard azalaki très excellent nzambe apambola baléopard apambola bato nyonso bazosoutenir yango biso nyonso bacongolais tokende liboso eloko ezala liboso moto akosala yo te oyebi nzambe eza coupe tokoya na yango te mais moto ayebi yango nzambe na babengo na terme prophétique. Prophète John Gefa, na terme prophétique, surtout na polele, est-ce que le père est comme ma coupe na toboyo na lobaka na prophétisaka? C'est la vérité, hein? Na lobaki boy. Et fait basangisa ki ba chef coutumier. Alors, 2 Chroniques 15, 2 et le Bible. Soki boye pa na nzambe na kozana bino. Soki bo abandonner nganga nzambe pe na ko abandonner bino. Na lobaki boye. Sauf na dernier mi-temps ngolu nzambe sana nazo bantake prophète eloko moko na sakola mboko esamba matezate otu na sakola sale makapa oyo na bali léopard ko kende musika mais vraiment pour na coupe koza difficile toko tuna na awa na plateau wela okebisanga je te dis pour le rotin pour na coupe koza difficile et koza pe difficile tozui yango je ne crois pas ndenge na mona nzambe le bat na dernière minute au moins ma bé abato hein vous savez positif faut pas négativité ensemble ezali soki to bandaki na nzambe mbomula ki basaki pepele ne babetaki na to passer na quart de finale to koti ba chef footino ya bimi na RTNC babandi ko bato pesi bango babiloko nzambe déjà bongoli moko parce que 2 Chroniques azo bisa biso 15 verset 2 soki boboyi nganga nzambe na boyi bino soki boye pa na nganga nzambe na yambi bino na mawa ba congolais pourquoi passer les cas to sekata mokolo moko eloko sekisa biso ka bali to sekaki mokolo moko mais to bondela mais pour na coupe ça difficile je te dis na lobi yango lelo na lobi yango lelo au moins ba ero ne ba luka moto na nzana mboko ezabo le lobo le velo te pa John coupe te to na coupe te to lobango na tala isusu léopard na zolo baboye na auto kotalanga na banga nani na banga internet na banga moto olokola to sangisaki e bande ba chef coutumier léopard akotaki na kilo na kobeta soki toleke est-ce que ebike Ghana te c'est Côte d'Ivoire ngali mene biso na mawa nzambe troisième bien ezali valable hein nzambe asali kaka biloko na bango bo ekei hein oyebi gardien o to betaki na ya Togo un excellent gardien akoyaki soki akoyaki mais trop bien kotaki te biloko na bango yesu bango nzambe asakuna te léopard akokende to ko mata quart de finale ta demi finale mais kozwa coupe te parce que to sangisi nzambe papa bongo soki tozwi yango toza obenginga na bifo prophète na bifo prophète sauf l'imprévu na je te dis o bakisi susu sauf ndenge ngai awa lisusu obaki yo pas kozwa coupe je te jure et je te dis la vérité poto zwango esengeli tosala ni et pour la sikoto c'est ça là tous les joueurs ko benga na ba chef coutumier basaku papa John Gefa pardon quoi oyebi yesu ayaki kokabola mwana epelinier na jonnerie yesu ayaki kosangisa bato te ayaki kokabola bato vérité kabolaka bato il faut dire la vérité basese kokota likambo ya mboka bible elobi que la nature doit vous enseigner et que bokondino se ute pa nkolo bachef coutumier la baza pamba te ute pa nkolo te parce que ils ont le pouvoir ancestral ils n'évoquent pas le vrai Dieu ils évoquent Dieu de Balaam de Balaam c'est la sorcellerie c'est les coutumes hein c'est science occulte
baba va te nzambe soka linga pambola yo ata na kufa na ninga mabe pambola na eka yo nzambe soka linga pesa biso coupe atake nani ba chef coutumier ni lokumu aniza na ngo ya bango nzambe bozo na lokumu aloko bokeli boso me ngani mna pesi coupe wana nzambe apesa coupe na ba principe c'est ça que bana nzambe azobeba Dieu a dit ba principe vous allez venger ce mosali monene nzambe nzambe na pesa exemple ozo lukalibala OK une église jeune à 500 jours pour les rater. Je suis pas ça chaîne 500 ans qui ça 100 jours les rater. Nzambe na lingi libala nzambe o bongo mabena malamu na peso libala. Yo moko zo bima oza déjà na copain pamba 15. Ba fiancé 25. Bazo fino moi butu. Nzambe ni ko peso libala Stéphane. Nzambe ya mbindo te. Ozomona yo moko lobike na zo luka musala. Et le roi Mikanga pas ensemble bagène OK pas ngaki pisanga na sukola pisanga sabo okozwela ngote nzambe na ba principe na pose le ko wana tikanyos et pour le moment pour na léopard azwa coupe ngala congolais na yebi so zoke na lobaki ngala mission passé il faut ba chef coutumier ba kende ministre asenga pardon devant la nation asenga na mbaki bango balobaki bo il faut asenga yango parce que yé ministère la kabila te eza ministère na ye asenga pardon et répétant ça sur la carte nazo congolais to les pas ensemble ndenge Lévitique 9 azolo ba 5 na détresse na biso mona pas ensemble nzambe limbisi biso pepe biso na tango wana bokomona makolo ya liopele ko pepele penzambe akusala to na coupe alors c'est quoi makolo ba liopele za pepele makasi 3 biko tchengo za blague mais 3 biko tchengo est-ce que na lobi to banga to kita est-ce que équipe na blague équipe makasi so to mona palmarès fina ba to betena ba coupe nyosa ka biso combien de fois équipe makasi ko ba équipe makasi ko la ba Maroc au moins ba Maroc ko to za ko libano ba to beta bala mayendi ko ba to ba kota ba yendi ba zo beta ba bala ko ba Egypte ba équipe ngo ba Sénégal nde ba équipe wana est-ce que Togo pendant na palmarès na biso Togo ka na biso oui mais diagnostic ba français et quoi ya pembeni te Togo ka na biso balaboni est-ce que Togo za équipe makasi ko leka ta équipe ko ba Côte d'Ivoire osomona bato lekina parce que ils ont éliminé na mawana nzambe donc aussi mamutu na lobaki eloko na mawana nzambe kasi na mawana nzambe na kato pe coupe te papa nzambe na mawana epo na coupe nzambe mawana epo alali passer ba congolais congolais awa eloko sangisa biso awa ezali bal mama soki to polaki contre équipe reke kongo na ngoni Togo te équipe kendele bosonani oyo nani ba elimina kango équipe nani oyo Côte d'Ivoire mbe bato bakufi na ba cardiaque belé na omoni pina ba AVC boye et belé mais nzambe habité Congo eliaka bien te Congo mboka souffrance Congo élection pesate Congo bato bazo na étage tikana pesa bango te sengwan nanga na auto sepelaki mais c'est que je te dis en tant que prophète de l'internat tozonge pa ya nzambe le temps ezali to beta match dimanche to loba to vendre sika moko to ebisa ministre de faire jouer on peut avoir ce quitté car ba chef coutumier bazakuna to kobeta final prophète John Gefa tikato tuna yo lokola lobike to koma ko sepela Kongola koma ko sepela na bale c'est que bazwa penda bija malonga ba kotisa kuna poete et sepelisa mitema ba yiki o bazobeta po ba memela biso penza motole wa mais budget non moralité ba léopard ba memi mokumba ya Congo na masimana bango eza moral ba jouer budget ngombo ko zwa ma na zuka mo bino budget na moni autorité moko budgétaire parlementaire moko asoli ya mino non en tant qu'autorité budget ya la président parlement parlement maka musipatu bakota ka est-ce que yé azo ami mboko yo papa ba ventiler batonda mboka oyo est-ce qu'il y a des autorités budgétaires? Il faut na même un ministre proposer au gouvernement. Lui dit que na koloba na président ensemble. Comment tu intimider bateau? Comment vous intimider bateau na kamabinote? Vous comment matali kamabale comme makamba politique? Non. Hein? Na ko bimisa mbongo na ko na ko pesa bana bakolia non. Et puis autorité ou bien député. Hein? À cause de la réaction à Boité. Hein? Vous savez qui mange à Congo ndengeni. Hein? Tu n'as pas passé à là le comme président de la République. Alors on a raison. C'est un président qui a voté, il y a un candidat. Hein? Parce qu'il y a un homme posé, un député, qui n'a pas malade pour une minute. Aujourd'hui, il y a un qui n'a pas Badi Bangamino. Aujourd'hui, il y a un qui n'a pas M23 Mino. Aujourd'hui, il y a un qui n'a pas président minute. Hein? Ce n'est pas bon. Tout ça, c'est une image. À la chaîne nationale, on s'entête au monde.
quelle sorte. Au moins, pays, un pays à venturier. Un pays à venturier. Bakondi ba venturier, opposant ba venturier, ba pasteur ba venturier, civil aventurier. Yo mona un député belge. Quelque chose du Coupe du Monde. On m'a pas réaction. Est-ce que mon député français, député allemand, député britannique, on a député il y a Amérique. Alors ça biloko ndenge wana. Et puis des fois bataille ma ministre le kola ba kuluna. Net ba kuluna ba kuluna. Non, tango za mokonzi même ozali kuluna. Obongisi olongoli bizali kuluna même ozalaki moto ba gangi po mboka ba gangiste ozolobela nani yango po lobe belé omona na télévision lobite amona ete député azali na télévision kuna na zakari ozobolola nani ozoloba nini omona na TVT omona ki lobite na chaîne nationale bilile leki pardon s'il te plaît pardon parce que John Gefa okomiko kende musika penza totuneka mutuna meboti makambo ebele te na lobby likambo ya Léopard ezali likambo ya biso moko ezali parti moko bato mongo songolo bazwa Léopard suka nango batia mokongo na bango te ezali likambo ya biso to lobby boyi na biloko ya ndenge wana omoni docteur moko na médecin azana pouvoir te akomantaka ye na kabulwa na télévision na chaîne nationale regarde un homme posé un médecin na politique te un homme posé image ya ndenge te kam image ya mokongo ba konzi ya bazo kamba biso image ya ndenge ya kujeka mbanga na banino oyo nga na mona te epesi ngai mawana soni mutu moko abenga na Londres abi regarde vos députés regarde moyaka moko afingisa bayaka nyonso mais likambo sentiment bakanga mutu te sentiment de kata bilamba c'est sentiment kata yo ofungoli susu be bakata bilamba batia bango na internet na ba voyou na bango maintenant comme la ni politique aux pasteur aux alliés députés aux alliés ministres comme la catégorie moko supérieure mona mokonzi moto na mboko ya kata bilamba balakisa na internet na mona te moko ta mokonzi na senga mna dia quoi yo mona ngote na mona yango te mokonzi mo awa musana nzambe ya musana nzambe te ya mutu mo pe ya pouvoir te wana bazo kosaka makambo na bango eza vrai te na mona ka ye akati bilamba azo nena batiki bazo nena te wana biloko internet ko na biloko sur internet ce n'est pas vrai ago sala ngote parce que mutu na yebi azali posé azali normal il ne peut pas le faire mais automoni à live boy to condamner yango sentiment même masuna ki voyou te sentiment et même abisu na banini te na liamino kende ko lia ba 23 na liamino kende lia ba tata poyo yo akomi na mboka na ikuna na kalia o liamino nini mbongo bijako zo mbongo ko bizanga pesa le pare wapi to boyi makambo wana to zo se pelongo et c'est un bisu nyonso nga même temps check 3 ans ebi na sentiment na ngala na salon na treme abi o na binzamba zo lokumu parce que au pesi biso moi ça mais pasteur prophète John Gefa chaque esengo eyaka na mboka eyaka na kombo moko boye tomonaki mbaleleki babengaki kombo ya coupe wana Marie Misamo tomonaki ba kongola mesana ka kopesa ba kombo ya tout tant que mosala nzambo ko proposer comme to tsaka kenkola sepso ngolu to zui coupe et que ba yokelio ba tie lo sambo Léopard et biso coupe wana so ba tsaki Marie Misamo dit à quoi kufimbi fi po ba tia Marie Misamo pauvre Marie Misamo ba tie coupe ne po ko pesa biso matériel na moni za négatif bo coupe yo to ko tia kombo ni kombo ezate to comme to zuna pe coupe to lembo to ko tia coupe dialogue dialogue resirte e ko simba ka pété c'est ba ke ba dialogue na bango ko ba poste na bango na ba intérêt politique na bango peuple na quantité kombo ya ni coupe yango po na nga ko tala kombo mo proposer te yango ezali coupe Congo passe na passe kombo na koti yango wana Congo passe to aujourd'hui yango Congo passe na passe kombo na yango wana Congo passe na passe. Merci yozo ba makambo ya batu toko ya pe yo corrompu ba peso $50,000 ya on a moni libumu yo muntu ba tunga certifié pasteur John Gefa libumu zo ya ba paquet ya bilamba zo changer chaque émission eza nini nzoka ne pasteur John Gefa couleur moko banda na teinture lunette veste cravate sapato na éviter botano makola pasteur John Gefa $50,000 ils ont mon nana nga nazaki prophète ya papa Wemba c'est que les gens oublient nazalaki pauvre papa Wemba mwana nanga nakoyela bino mbala ya sima lakisa ba photo kisa mwana oyo nga on nazali encadré
Mais papa Wemba propre avec Zangela comme un prophète. Attends, aux ans bon on faut être propre. Et là on a joué pas papa Wemba, ezali kaka qui propriété. Na kolakanga couleur ndinga kolata. Ozomona, ayibisanga tuna derrière mitana bi, look ezanga deux couleurs mais siko trois couleurs ekoti. On a tapé trois couleurs, mais couleurs moins à casser. C'est que les gens oublient. Ceux qui n'ont pas forme, mais boye, parce que nous avons pasteur naïe, nous avons prophète naïe, nous avons prophète à grand star, il y a monde. Et puis na bilamba, n'est-ce que mon kilo kobana, né au sou comme dans les papa mbazati. Na mboka na biso. À part c'est vrai c'est cross. Ozomona, il y a kei à ticket d'une idéologie. Propriété ba koma kana yango te, mais propriété ba bota makana yango. Ozomona ba koma propriété ta maman Tiffany. Okozo la mbaya 2000 francs, mutation bi à 20 000 francs. Mais 20 000 francs. Mais yo là tu as 2 000 francs là. Hein? Et puis le ballon soit 50 000. Ozo qui m'a donné. Oza corrompu au les 50 000 nana na pesio papa la biso Ngwanda. Ngwanda ce que ça base le kumu. Na yebi Ngwanda te Jésus. Et Bible bisinga acte 2:27. Alors Biboy, tu ne permettras pas ton esprit de recevoir la corruption parce que tu finiras par la mort. Bible bisinga boy. Qu'on permette te molimo na yo et soit corruption. Pas comme mon aliwa. Yami balé Galate et Bissibiso 6 et 8. Celui qui sème la chair pour la corruption, il est moissonnera. Et celui qui sème pour l'esprit, il est moissonnera la vie éternelle. Moi, je préfère dans la vie éternelle. Ngwanda repère 50 000 $. Yengwanda mwana mbo. Hein? Yengwanda zana mbo 50 000 $ ya solo. Mbongo la pouvoir rebellion na boy kozwa. Ngwanda ya musika, oya mindondo. Mais ngwanda repère 50 mbongo na dia quoi? Musali na saleli ye pe na kosala leni kasi yo babi yo soki mukwana se pencher déjà ko sokola muto ko lo babolambolam ke ba déjà babi so ngo ba pasteur John Gefa le ye ba mukona na ba no pakola couleur azo pakola couleur déjà le pour que azo peli boka batu ba koma côté na eza biloba lo babino kinshasa bolinga makambo na makambo mboka moko elinga makambo na makambo musala na bino ngwana na lobaka na émission boy pour moi un vrai opposant ezali mokia avec Ngwanda. Pourquoi mokia? Mokia na la tamba makolo. Mokia na logo sala la émission a kopesa ma 2000 francs. Mais mokia avait une position na ya ko trahimbo ka tepe ko lia mbongo te. Na passe exemple badi bango ya masana kende wapi. Akufa. Il était avec mokia ensemble. Député badi bango bazalaki na mokia. Je me suis landi badi bango. Alors moi je ne peux pas rentrer prendre les choses tic là. Mais ba beti ba bengi na parlement aké mission na Rwanda na bugu azali le bembe et moi qui reste dans sa place na ba opposant nyoso na Congo opposant zate Ngwanda na bi Ngwanda parce que Ngwanda terminator de Ngwanda mutazako bomba bato Ngwanda na mutazako tia bato na palais o na boloko kabila Ngwanda tie na kachati o ezali Ngwanda terminator c'est yet Ngwanda mutakondi mobutu na mabe mingi ya koleka c'était Ngwanda ministre de défense conseil spécial ezali Ngwanda. Osomona mais tant Ngwanda qui exil na Mobutu ba kemi exil Ngwanda qui akoma pe ko sambe ba tutu ya pasteur mais na moni ba opposant nyoso bazongao pouvoir nyoso bazonga sauf Ngwanda na pia exil a passé na exil na azali kaka na exil na mais jamais Ngwanda zonga na Congo tatali na molimo na nsoto mutu ba yo Ngwanda baluka ite baramoto zali awati bama baramoto oya garde civil azana kisasa no. C'est mon Ngwanda non donc Mobutu te alors na moni Ngwanda azonga te pona nga marqué ba mbongo ba nini Ngwanda zu yango te et je préfère que un vrai opposant Ngwanda soki na lobi bona ba vérité te c'est Ngwanda ngo soki eloko malamu baloba te kaka bala bakala eloko mabe ya mabe trésor na dakika na ngozani hein na yebi Ngwanda te na liembongo na été ezali ba analyse antaki musakoli ndenge na moni mboka ezotambola ba corruption awa moto toza corrompi awa siko bino bikaka na Ngwanda tango Tshisekedi alongwe bakendaki général wato juvénal to wapi na biko mwana na Belgique na kati ya Belgique hein mais mbongo Francis Kalomba lobaka mbongo elongwe belandaka bango kuna est-ce que ba dénoncer hein bakay kuna Moïse Katumbi pesi bango mbongo ba zonga ba meteli ba tetela yango c'est Ngwanda lia mbongo wana alors soki eloko ezali ya malawi faut toloba pourquoi Congo bolingo loba makamba vérité te soko lobi boye Alex 50 000 Ngwanda na mbongo 50 000 pasteur John Gefa toloba parce que marampe ya corrompre ezalaka tout autour na yo toloba pe le lobela pe bana na nzambe na bosolo est-ce que baluka pe ba corrompre to beta na matoyi etant que zela non noté pasteur John Gefa. Est-ce que déjà peut baluka ko corrompre yo
ceux qui va corrompre yo est-ce que peut monter manu c'est qui nakata na moko o ba proposer ka yo to ba malembe te corruption les amis monen na Congo le pays le plus corrompu du monde les alliés Colombie deuxième alliance Congo démocratique le plus corrompu du monde les alliés Colombie deuxièmement les alliés Colombie pas attaquer la drogue les alliés Congo démocratique corruption les alliés wa somo okate corruption donc simbate corruption n'est maman moto te la vérité par la population il faut pas corrompre le kaka il faut pas corrompre le kaka mais ce qui est tambo na makolo les loyo na passe na zotoka pour na Congo pour na boye corruption so na ninga corruption be mo na sombi immeuble ko za be mo na tambo na cas de 80,000 au moins so na tambo na biloko wana mais église na mukebo ndenge na zo ba za ba copie parce que ngai na ko corrompre te na bi pouvoir ekoi pouvoir etioli pouvoir ekei eloko moko za te ina tu au moins ina na pesa kabila na lobaka élection en 2017 maman sila pardon et ça en 2018 au moins retard ba memi yango retard ba memi yango ba corps comment retard ba memi yango déjà ba ça en décembre 2018 ndenge ni 2018 eloko ekei basaki na mobimba na pouvoir na makambo tout to zimbongo te kaka biloko moi na tanga suka biloko moi so le préparer mbango yango j'ai refusé na lingina za na mobola na passion na zana yango boye on a zomona passe papa dois moi $50 nzamba pambola yo papa et puis na prophète na bonde la pona bato na pesa la directive divine na musala ngaki prophète wana ezaka na moto musu na bonde la pe abika akopesa quelque chose mais na zo mbongo ya sang l'argent du sang ba pasteur oyo na ba prophète ba le mbongo wana ya makila chose nkala kuma pasteur mais bango de bakolo copie oh mam bango ba le musicien na copie maman ngala na domaine wana yebi bango na yebi bango lelo ba pasteur John Gefo yebi ba chonyo surtout ya okota pour ba corrompre muto na yebi tu danger parce que d'ailleurs na yebi yango parce que tu kotibo na yebi yango téléphone rôle nango ezani tant so pesa numéro na ngao muta ko benga yote ya kasala busala ezali kati nango mais yango moni mboka ya Congo soki to komi lelo oyo pasteur cher alobi mboka ezana loi te sans loi tout ça parce que otina ba corruption biso ba congolais to lingi copie biso ba congolais to teki mboka biso ba congolais to yiko bongsa likambo te nde to komi nango lelo na copie na lia copie te parce que le pasteur John Gefa prophète balobi ke o lia copie ponga na loba malembe lelo olia cop obando bongisa bet sala na onitike ozo bongisa ba maloba na yo ndenge to mona ko changer na télévision obandis ko bongisa pas musu ba loba telema aya na TV sans na 108 sani na bandi na ko bongisa soki yo sko be bando bongisa mais kana ata monde o bongisa la nani soki na ngana bongisa motuna na copie so lesiko faut banda sko po malobo loba eshoka ba tebele we bango moi je ne peux pas le faire mais rotininga na loba na koloba na ebisa yo parce que yesu apesinga eloko apesinga mbongo te mais apesinga mbanga yesu apesinga mbanga grave mais apesinga mbongo te mais mbongo ekoya alors soki na lia kipo na lia te pe na kolia te soki na loba par exemple na ngena loba na bongisa makamu na le kopo lobi kati nango flatterie za mabeni koleka na ko masu kimbuta gouverneur kimbuta moyaka solo umela bosomo na kimbuta na sala te tala ba fulu asolongola tala manzela abandi ko bongisa tala makambo abandi ko sabana na bekole yo pendo le kibango le kima musique katumbi abandi ko bongisa maloba pona liaki lokwa na leite pe na ko liaka yango te kimbuta longola ba fulu ezopesa biso mabumu evimi munene ba poto bozo mona ngai munene na komi na yango ezali mi pepe ya ba fulu mi pepe ya fulu nde ko bisanga munene ebita so na poto na ko bimate po hôpital na ngato 25 ans hôpital na ngani nazala munene ya mabe bande ko nanga fulu solo na tonda fulu munene ya malamu te babenga belu ozoka yango na zo bisa mu peuple congolais ozomona kimbuta longola ba fulu kimbuta yo moni mboka lokola maluku morkezanga commune lokola maluku ezana tutelle ya hôtel de ville soki muta kufi fu bakunda ye lelo ekozanga kati nango mama ozondi makati nango yo zondi makona hôtel de ville boso hôtel de ville ngana mongala so la du pêche na tiepe na verre de paix na tie na mayo wana kangi bangolo na ukanga bangolo hôtel de ville na pemene oyi mama yemo soko zo mama yemo zo tourner na mama yemo bu na morke omoyi mama yemo omoyi soko zo tourner na mama yemo bu owana ezali bango libeke ya beteda libeke to soki na tie sa 20 pêche na ngai nzombo na zota 8 ngolo na zota 12 na songi nango est-ce que zo mona normal mama toloba te botika boliko tika te to kosuka boni ngai na ye pona ko jongisa bato na nzela Congo eza ba congolais
Congo eza ba Congolais mama. Na mena diaspora toni te. To ba kisa bango te. Parce que biki yo prouver ba tukeyo le nombo ngwanda te. Ayo lobi nganga kuna kase ko bongiseli mukonjo biso papa André Kimbuta mais ce que ba lobi ki poto komo kita o démontrer ba tuke yo le mbongo ngwanda te. Loba. Bon, d'ailleurs garde corps na ngatala kanenga zali hein. Soki na zumbongo ya kozwa pe hein. Ya mi balai, je marche à pied. T'as là quand les bossons na zumbongo na somba voiture. Pour la sécurité nanga. Ya sécurité nanga. Hein? Na somba voiture, ya mi ça na somba lopang. Ya mi na lokile l'église ndako. Pour passer un bon rebelle, ba $500,000, ba $800,000. Hein? Donc na za na ngote, pe na kolia mbongo te. Na lia mbongo pour faire kufi mama. Donc c'est que ça tolba que ça sale je mo ba sale kapapa kola. Papa kola ngai mafuta ba baby sanga innocemment. Na ne lokote. Mwana bato jobo mobola na nkolo. Na ne lokote. Mosela nzambe liloba bolingo pa ya papa Ngwanda. Bon, liloba bolingo pa papa Ngwanda, Ngwanda zo landanga na solo na Ngwanda te. Coup de fil na été a pesa ngai mbongo te. So yin papa Ngwanda. Oyibi Zakai chapitre 2 verset 8 alabi batiaka mosapi na mosali na nzambe te. So yin mozatia mosapi na mosali na nzambe ozolongwa liso no moko. Liloba na batu na yo na yebi prophète wana te na lobela ki vérité de la part ya Seigneur. Na yebi te na lien infraté ni te na sura pe na yebi yango te. Alors bato ba bebisaka basango basali na nzambe. Bozo décourager biso. Tango bandi biloko ndengo wana bozo décourager biso. Parce que mutapesa nga mbongo te na ko boya pe ko na ngala internet. Na ko boya na nga prophète ba numéro na yeba na osala musala na nga nzambe po na ko bondela po na bato. Pe ko kanga bato na milimo mabe. Na ko suka na nga na. Mais bino ko misala na téléphone na bino na ba ko tia ba biloko soko décourager biso ezali malamu te. Bon ngape na ko banga te parce que Yesu abala ki tabota ki te mais waki Yesu azali makango ya Marie na Marthe. Yesu alimisaki bango. Alors oh nous sommes biloko ndengo na limisi bino na kombo ya kolo bozongi nango le soute ezali malamu te. Numéro téléphone. Oh tout maman suki sango numéro téléphone fait ça oh tuzo bundela pona Congo lobi Congo ebima to se retrouver biso nyonso. Mais ce que beaucoup ça biloko boye bozo décourager biso ezali malamu te. Nganta ke nombre de deux parce que pas si mingi. Ko kombela na internet 50,000. Ya so na $5,000 te ka 50,000. Hein? Bande ko na ngapenda $2,000 te ka 50,000. Hein? Biso bato ba balara mabe ya makila boite. Nzambe na ngai oya sali yango. Nzambe na ngai limbisa ye. Alors numéro na ngai téléphone soko ngozwa ngai. Na WhatsApp, Viber, na Imo ngozwa ngai na 00243 89 610 49 41. Soko ngozwa ngai pe na direct mususu 00243 81 857 26 78. Numéro privé na repère Sabino, ce que nous avons 00243 99 42 937 au benga prophète à la live na ko bonde le pona yo na ko peso ba directive makambo molimo autour bango na chaîne de télévision tie na ko sunga yo pe le boko na nzambe. Le pasteur John Gefa na longana micro to le mona se. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Bato France, bolingo na bisezo matanabino, ba critique, ba remarque, mais ngana ngibino mingi batu nyo surtout au bolinga les Lazareth, n'importe bino na motema na sambela po na bino. Bo sambela pe po na biso, bo soutenir biso. Ciao. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe alo